côté. Ningo zo ko mankenga. Na manki uponi. Est-ce que bando yanga sina manka? Na o bandit. Non non. O bandango lelo. Wana yanga te. Oyebi popina oyebi selo komoko. Gladys azayote. Mama bakata ko Mwana musala. Ngana zo zoye mwana musala. Non. Yo siko ngaso na telemeli yo telemeli nga. Na telemeli te. Ngana olinga to sola eta mama na mwana parce que apparemment to se comprendre soutenir yo. Leto yambaki o a ozala boite mama. Olakisi motema ya molamu to mona ke non mama zana lingaka bana na ye mais ngana o comporter différence neza entre biso na Gladys. Différence ya makasi parce que bino boza bana nga. Te. Atanga na boti bino te mais mobali na nga boti bino. Ezaka te ke fo sala mutu bolamu ezaka te face la mwana yo bimisi na libumu to mwana mobali na yo. Ozonyokola mwana batu be pourquoi? Et là on ozo tinda zo salate. Yebisanga. Otinda sko basena zo sokola. Sokola blamba zo sokola. Nyo so tinda ndako zo. Mais pourquoi ko linga ko beta est-ce na 21e siècle lelo ba beta lusu mutu? Pourquoi ne pas beta? Non non, abi mwana yo boti to ko beta ete. Maman, respecte-toi. Okomi komona eloko mobo ya pamba ya tina te. Ozosani o nyoso to lingi. Non, 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 non. Wala nga no permettre ngo te mame bakata. Wala nga na ko permettre ngo to soko mo benga mutu eloko parce que biso tozana bolingo. Papa na biso azaka keyo, biso to abakeyo, to lingaka batu na ndaku na biso. Papa l'accepte so amour. Yo ko ela biso tina bolimo mo bola biso molimo mo ya kibalabala ya ko nyokola ka batu, ko mona ka batu pamba. Na balabala. Non, moi je sais pas là où tu étais venu, nga na évité. Moi je sais pas. Maman, zala motema bo mama. Ata ko osaki mwana musate mais zala motema bo mama. Oyebi ke loko za mwana na ko gifle yo. Oh, je fais un point parce que ça manqué yo. Moi je t'ai pas manqué du respect maman. O manqué nga respect makasi. Non, lo baka makambo eza na nzela. Aza mwa musala zo mwa musala. Non, a mwa musala. Na yebisi obongo na mwa sa papa na yo. Pesa ndaku na biso. Winga za mwa sa papa na bino. Non maman. Na na tension mabete pona bino. Na lingi na ngai. So pe babi babala nga lelo po mama papa na bino satina déjà mbongo. Na si pe na pesa na famille. Donc ngape na zaina poso ya te ye mone mte insista ki na ya awa so na bida ke ne pele lo no ke na ngalo mame bakata to so na te to pona na ngetula te non 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 ko solo la ya ngana yo popine na mone komo ke mabe soit Gladys lokola mwana nyoso so ko oblige ngana osala ngote nazo oblige lokola za mwana musala boyi autika la bon konyo kwa mate onyo lete te konyo kwa mate o manga konyo kwa mate boyambaki nga bien oui ngape na zana bino bien alors to lukate to luk na hypocrite ko lukate ngala bino ozo luka o lukalika mobo na nzela Gladys on a ça le te ngala oloba makambo Gladys parce que ndo onyoko nga onyoko langa te parce que ça ici chez moi na konyokolo ngaso na bina nyokolo no nyokolo parce que tozana papa na butu moyi ah oui te na yebisi yo attention nazala kana papa na yo auto so to yebi attention kokanisa teke na minute oyo so na bina tia totala nga mwasu bien nani maya moto te oya nga maya moto omoni maya moto wana sina lobi na papa bino mabala kala ya lelo ya tuni yo ya nini 2021 e ka ne 2021 zoluba omoni nga maya moto la ngi tumbila mais nana tina note nane na problème ya Gladys nazana nga na problème note mais nana problème ya Gladys so nazana na problème no maya omoni lambolo e tuma mabe kata mingi konyoko mate makila na nga yondo ana ndoki makila na nga na ye esimbiti lokola esimbite tokende bongo ok bo poani e bombanda otoni bo mama likami yo ko la sabatu kono zambe lomba no beti tika mwana bato obetanga ndini paso ke betanga yo tika mama e pa na bino na mondi pe ndako te bino boyebe na ndako so totali vraiment bandako bino boyebi bandako ana vande pa mbandanga so pe na dingi na ko kende nana pa na biso me nana tino yeba te la gars pa mama biso eza lo pa ya mama biso Gladys kamnanga nyonso eke na obeba nyonso nazwe biso j'ai l'impression que na olota donc na la muki na olota adozo ebite na banda wapi osuka ndeni osuka sika ni osuka Natacha dans tout ça la fautive c'est toi ma belle. Mais attends, pour moi si à comment la mesure il y a reçoit soin à mobali naï. Il faut mobali na pese lenini. Toi tu penses que près d'autres ils a kali pananguba, c'est un pas.
So linga ki piro selo nyonso falo vanda pana bino Natacha. Aya balio kelelo ya latisi alliance et toke na église et toke na commune apoyo okuta. Tant que tu as accepté na prédote oyo vanda na mobali na yo. Cela veut dire il faut que tu prennes soin de ta maison ainsi que de ton fiancé. Natacha ça la musalati. Tu es tout ton cils, lentilles, kabele kezongi, manzaka, liko na Aïda aya rolambelo. Ma belle, même si j'étais à la place de Aïda, na kosote, je suis ton amie, mais je serais franche. Na obimana Pierrot. Oui, parce que na moi si ezaka beauté physique, hein. Moi si faut ça na kibo moi si, c'est-à-dire prendre soin de son homme, prendre soin de sa maison. C'est ce qui te manque. C'est ce qui te... T'as l'écart. Zoana nous yo Natacha Bola. Après que je suis Aïda, fille à soif. Mais attends, on est où là? Tu sais, dans tout ça, n'habiter son nom s'est positionné, n'angam na faute ou pas. Tu es fautive, ma chérie. Admets là, tu es fautive. Tu dois accepter cette force, s'il te plaît. Pierrot aye à sa les présentations. Famille moni na boité. Mais tokeni ti na sukate. Lelo yo songa. N'habite son nom ba mabe, mais sur totally logique. Princesse na muchopi ba pesa nga raison. Lelo nde na vandi boy. Na longoli manzaka nanga. Na longoli bakabelo. Na longoli onyo soyo lobi. Na bominzo to langa na musala pour mon homme Pierrot. Mobali. Lelo songa na mi baby si na musala. Et ka sisi ba makampembe na famille na ngate. Après balu kelinenga akene kolingane mwasi mususu. Kuna nga science na ngeza apesi la ngaba mbongo makambu nyonso. Exact ozoboya ko admettre faute oyo. Toi tu penses nga za na mobilité. Natacha na za na mobile na nga moko. Na buaka makana lentille. Kabele kezongi na chaka basil manzaka. Mena nyonso likona ngona lambe ngeko tu anga za likango pesi nga te loko te mena kendaka ti pa na bango. Na sokola na bilamba ya mama na yena ya baleki na ye. Imagine. Pourquoi attends s'il te plaît. Et ça problème Natacha, moi j'ai toujours dit hein, nazano lelo simbité na changer. Et ça fan du monde té. S'il faut na changer minota 485, je le ferai. Mais je sais que na royal liboso wana ezalanga. Oya yo tona ma toi t'aime. Obi combien de mibali obabima na biso mais attends ne fils que $50 ba pesa ba parents na biso té. Ma chérie, reviens sur terre, s'il te plaît. Je sais que tu es très belle, tu es jolie, tu aimes te maquiller, tu aimes être fashion. Là, je n'en disconviens pas. Mais tu dois mettre quelque chose dans ta tête que ton homme passe na première position. Non, Oboï. Tu sais, mais mets-toi aussi à ma place. Je me mets à ta place. Quand elle est venue ici, Aïda était ici. Elle passe son temps ici. Elle fait la cuisine, elle fait la chambre, elle arrange tout. Moi je trouve que c'est normal, c'est comme une petite sœur et tout. Mais et comme à niveau, elle est en train de déborder, aller prendre des histoires des mondes, faire la lessive par-ci par-là, et elle fait comme si elle est la maîtresse de la maison. Aïda a mis Pierrot à sa première position. C'est juste ça. C'est ce qui te manque. Ah ben oui. Donc, ma chérie, là, change. Non, je ne prends même pas sa part. Je ne prends pas sa part. Change ton comportement. Tu ne m'aides pas. Au perdre, tu sais que tu ne m'aides pas. Non, je t'aide. Je t'aide. Au ligne des conseils, il y a princesse, na muchopi. Vérité, n'a des osalo passi. Et tout co. Change ton comportement. Sinon, tu vas au perdre. Moi, je te dis. Je ne perdrai jamais mon homme. Je te dis, si tu ne changes pas. C'est mon homme. Si tu ne changes pas. Là, on a commencé. Elle n'était pas là. L'amour ne suffit pas, Natacha. L'amour ne suffit pas. Il ne suffit seulement pas qu'au gang que je t'aime derrière mon bolingo. Non. Mais non, ça se prouve. On se complète. En quoi? Je ne suis pas parfaite. Dis-moi en quoi? C'est normal. Tu peux trouver une femme, elle manque 2 ou 3 choses. Quand elle va entrer dans toi, tu manques beaucoup. Tu en manques beaucoup. Ma chérie, tu en manques. Ah bon? Oui, donc, je te dis. Tu prends sa si part. tu continues. Non, je ne prends même pas sa part. C'est elle ta copine. Non, même pas. Est-ce que tu as une copine à Tébé?
ngana kosa copine na tebe mais sauf que non mona yo ko tu sali bala non na kati ya nda et tu es là tu vois ton homme partir comme ça sans rien faire change ton comportement. Pierrot c'est mon homme, changer quoi Cardozo? Qu'est-ce que je ne fais pas ici à part faire l'entretien de la maison, ça peut m'arriver de fois la sali ba manza kalanga la sali manicure pédicure, je me dis que non, je peux pas toucher je ne prépare pas mon homme, je ne repasse pas pour mon homme, je m'occupe pas de mon homme. Ah d'accord, l'amour est basé sur ça. Bien sûr. Papa, en tout cas, franchement, on a commis au banga parce que les Angandais m'ont fait Gladys à Encore. Donc, Mikolo Nanda Koga Gladys. Gladys. Oui, mais finalement, hein? La façon dont maman a traité Gladys, en tout cas, nazo meka ko gérer to ko supporter na ko kati. Ya popine kutu na ko lobati parce que yena maman c'est comme si ba komi vraiment donc comme le quoi guerre nanda pour na Gladys. Na yango papa je vous prie ceux qui moyen kozala ou lukinda mbongo to pesi Gladys pour que akite ndako. Na moni yango za raison. C'est ça la solution. Oui. Ok, c'est bien. Nayoki. Je suis en train de réfléchir. Que PC Mbongo Akende, ils ont bien, mais ils ont pas de solution. Ok. Les problèmes, il faut chercher d'abord la paix. Je vais parler avec ta mère. Tout le intérêt d'attente. Je ne sais pas pourquoi. Azo s'est comporté bongo vis-à-vis de Gladys. Je ne sais pas aussi pourquoi Gladys Azo s'est comporté bongo vis-à-vis de votre maman. Papa, Gladys c'est un problème. Non, écoute, vous aurez rapport à Gladys. Ok? Papa, vous avez un pourquoi? Non, et barata maltraité Rabino. Et pourquoi qu'on maltraite à Gladys? C'est ça. Il faut réfléchir, ma fille. Hein? Et c'est toi Gladys, Aza Muninga Labino, oui. Mais awa ndako Gladys Aza mwana musala. Bino ce que vous considérez Gladys au rôle là, moi na bino, camarade na bino, ndeko na bino, non. Différence c'est ça wana. Maman na bino a considéré Gladys comme domestique. Bino ce que vous considérez Gladys comme ami, moi na mora mawa, ava na biso pona mawa. C'est ça la différence. Bon, il y a besoin de dire maman na bino zo maltraité. Ma réalité, maman na bino zo joyeux que aza mwana musala, aza domestique. Mais papa, c'est ça le problème, ma chérie. Ok, je vais parler avec votre maman, mais ne me dis pas que na lukele mbongo kende. Non, c'est pas une solution aussi. Ok? Hein? Mukolo botala mutu na bino que Gladys na ndako yo aza domestique. Bon, mon aki maman n'a pas raison. C'est comme ça. Hein? Et ça, moi, na aokola na ndako baby que tatou azara tata na ngate. Et une de vos enfants papa. C'est ça. Hein? Je comprends votre souci, mais je vais parler avec votre maman. D'accord? Ok? C'est bon? C'est bon. Allez, tape. Je vais Gladys à Tiawa, puis le bas vérité. On tire bon en temps. J'espère que Oki m'a kamna lobino ezalambala ya suka. Et ate le roi nandimaki oyo koto bima osamba kamunyo somoni osala okota tina chambre à Pierrot place ngala la lamba nanga ozo ba deso à Pierrot okende nango bima nango pe libanda so la kati maye mato kitino na se ko nika ngotanda ona poso imilienga aide ko nda kunote oyoki o makamwa bosoka soka teno bendo litoi na wala kutolobine na ngati parce que Pierrot samba na biso. Oui, na moni ba sudi ya tina no chaki wana sai deshi ko sai sa solo ngasa mo sa sai. Ai do pe kanga. Ba sa propre. Na sa propre. Na mona mbai na ngaba bino ba so la tanto lebo e sai deshi usalite ai sanga na ni kango ti. Enda kunao. Wewe sanda kuna ndakuna yo. Ndako bali na kwa kwa samba suka na biso. Ko binya ko songa suka.
toi bateau vraiment. Ndako ikoma ninyango bokilo. Respect isalité vraiment. Respect isalité ndako muntu akayo muntu boy. Ko ganga kuswana vraiment. Bokilo ngaje na posa ganga ti. Ba suye tina pio ba o se o pio ala taka. Ela na continue sai 2 jours. Nga kwa na sa mo sa pio ya mi pali na bino. Nga sa fia popre. Bokilo. Na bino no. Nani gamba nanga ba suye tina na ba sengre. Nani ki ya do banjanga le bana samsake. Papa. Bokilo. Non, Bokilo. Kulubanengwa na te. Parce qu'il y a le lobby clair. Aya koute bi ba sous vite na mais ba kaiso ya Pierrot, il sali salité. Attention à koute ngoza salité ça devoir na ngai. Ya ko simba. Devoir monsieur il se rappelle à domicile. Ako simba ngote. Devoir monsieur ça à domicile. Ai na komisinda ko panda kuna papa. Mais tango yo sundoli ba kaiso ya mobali na yo ba usuni ba sous-vêtement na ye, sous-vêtement na ye. Ba kali ba sengle na ye usali angute. Ye muto yo muto esala ba bien te akamate asukuli yango abu. Na repassa. Na lamba. Donc papa vous êtes d'accord na makamba yi dazo loba vraiment. Bokilo. Samba nanga. Zila na no lobila yo. Yo vraiment ba sous-vêtement yo yituluba ya kaliso to neni yo soutien to sengle soki neni wana. Ya mobali na yo. Bokilo yo moko sukula ngote. Pe aida oyo moni mutu na ye esala kate mais akamati azu yango asukuli yango ati yango propre. Iloko yo tango Armani il passe ya Ornella tango ba utaki France. Baye awa balubaka nini papa tomoni mwasi ya Pierrot aza na propre mingi te soki mwa izali ya ndeko na biso ko changer mwasi te ngalo baki te izali sentiment ya kamati mwasi na ye mais bakambango yango iza kuzunga salite na ndako yo yake na kusala musala wana po izali soni parce que yo muzali mwasi libala uzo kusala loko te uza mwasi mabe ekoko mape entre guillemets mutasungaka yo awa na ndako izali papa bongo na boyi soki eza salite ekomiki ya mosusu na bimaki na ke osala bacourse na songi retard ou bien nasali bakosalanga manzaka moye ebeba te mpo bavernikosalanga lobi nango nasali ndako na yo fo bongisa ko liboso aina kutsa yo manzaka luka bokilo boye mais aiza obamba na ebambani oza bokilo nanga komona mkorona bweza bien te merci maman vraiment nzambe apambula makambo ndenge osala omoni sikoyo biloko ya boye makambo boye eza makambo soni papa yoki osimbela nzoto omoni bakise mosusu aida komi nao na ndako o papa ye amoni ngai ilamba na ngai ipasuki natonga mbe bokila lobi papa otikela ngai natongela yo yango esali mabe te mama manzaka wana okutia manzaka boye osala eloko moko te mais bolingo fo olengela liboso ozala swai ya mobali na yo nayebi ke oyebinga te nga mpe eza mba liboso namona yo c'était juste na kotunaka na banzela ya libanda nde balakisi ngai awa donc précisément nazoluka ebakata ngai komona nga Omar na yebi ke natikaka ebakata na mokumba. Tikaka ebakata na mokumba? Oui, ça fait des années. Oui, ça fait vraiment des années. Et tellement qu'il n'a koluka vie en Angola, il fallait là se sentir capable. Yo zaka ben na Angola. Oui. Bembula na mbulo yo sali do 20 do 20 oyo 21 na ate oyo sali kuna na Angola. En fait, maman n'a eu temps belé. Hein, n'a eu vraiment temps belé. Les années na lobino tantôt là. Tika obosani te yo kei na yo wa otika na yo mokumbo sundo ye bakata. Ah tata mpona nini mbali bozaka bungu.
Ozana mosi aza malamu. Bozana samba hotel tompe na tinele tompe sikani ni bokendaka ko jaka jemi yango bozana malamu. Te oji mona bato ti ye jemi okay na yo. Telelo. Ah, tata umali ngai na regrete hein. Ngai na kanisi tompe yo kupa tompe na mboka nini? Njoko be awa na Rwanda awa na Angola. Maman vie ezaki facilité. Oh. Ça, je vous dis, vieux qui facilité. Ce qui, les lots moninga n'a se présenté, et zalaki pambaté, n'attend la maman, il fallait qu'il coloque vieux qui n'a facilité. Et ce que moninga les lots na. Oui. Na mona kolota nkasa la tinkasa. Na kolia mabela dia mabele. Yango mo les lots na bimi pour na racheter batanya sona parce que na Angola na kanga ipe mabokote. Na kutana batou, j'ai un ami, le docteur Léon Kabassé, à Londres, tout s'associe qui, tout ça radio moko ya site chrétienne, ils sont partis à Londres et on a dit le rôle tout le monde travaille en collaboration et puis si vous avez moins possibilité, le rôle batu ba les kuna, ba lobela na monga bonzambe ba politique, ils ont géré à partir à Londres, moi je gère à partir Angola. Tant na moni siko na komi capable na binaya. À l'époque, tant que nous avons et Bagata avant Natikaye, nous avons moins qu'au Bendala. Navana pope sangani. Patana vandi. Atana vandi au pesangé le côté. Navana trop. En trop martika na télé malanga. Brata maman non solana yo école galem sombon musako pesa. Makamni nyanga. Mutu musako pesa mbongo mbe. Pesa mano ba kitoko ngala zana oti. A pesa ba tendre so nga pesa oti. Pesa ba kake so nga pesa ka oti. Elo ezanga biso kana bolunga tout ça. Ba moyen. Ça je reconnais, mais tu peux pas venir aussi comme ça. Hein? Au vieux habitu maté maman. Na luka ngo, tu penses qu'il a ça yo luka ni. Bana to bananga na. O luka na onini mara. Maman nazam talibo sauter la Congolais. Oui bien on a qui ça so. O luka nini? Parce que maloba na yo ya kitoko wana to tozana yo ya bolingo wana ezo distraire nga mo moyen évoluer ça. J'ai des projets aussi. Projet mani. Ce sont des projets. Oh qui ont réussi le réussi. Ce que discours nous échangé. Il faut pas donner d'autres personnes des espaces. Sur les aïeux, saisir là. Ni nango. Na saisir. Kalanya so maman tu vas na ba discuter au monde. Yo so baneko. Les lots de cédé. Eza ya yo. Tiens, c'est pour toi. Tiens, c'est pour toi. Na ebité na tiens, c'est pour toi ngozaka nini? Lorsque wana zo sala Monico ozu mutale kinga yango ko muno baboye ozuli ngambanda tipsa ozuli ngambanda Oma nazwi nanga mbali ebongo siko ba personi non mais lote nazwi nanga mobile te menga nalingi nanga lisu yo te oyoki ona lobiti baboya bino te osabaje jeni na sa obwe nanga ni ipsa obwe nanga ni wasu mobile afi nanga te to bandi na yo oza mobali na nga liboso ya vie nga na mobali na ote to sali no babula mais normalement baninga baza ko progresser nga elo te yo pe lo s'il te plaît loba non nga na za so mobali ya niveau na yo te te yebsanga za clair. Donc, trouver où il y a niveau, c'est ça. Na trouver mobile té na zape na mobile té. Alors pourquoi vous appelez ça sikoyo la lingi na nga sutoma. La lingi to kabwana parce que nga na raison nini, na raison ni to kabwana, na raison ni. Na lingi sute. Té, wala soza likam susu. Likam ni. Ungano na boyo to ya kama mwesa na lingi sute, c'est ça. Donc ndenge zawa na bino mibali ndeti yo mobile. Ozaka obligé oboya mwasi, mwasa ko oboyo té. Nga la lembi na nga. Oya ce qui raison mo ezali fa. Raison exactement. Raison exactement nga na boyi na nga yo. Na lingi na nga yo suti. Dans le monde tu okanga vie na nga. Alors to kabwana. S'il te plaît. Ne pousse pas yo kakanga. Loba na lingi yo suti parce que na zui mutu mususu o ya zana ba mo ko le kayo. Bon la comprendre. Na lingi yo li susu té. Pe na zui na nga mobile té mais na lingi na nga yo suti. Na sengi ka toka bona ngana. Et kokina lembi yo. Ça ne peut pas finir comme ça. Ça ne peut. L'essentiel yoki. Ngala ki. Tu es sérieux? Là vraiment sérieux.
sanga nini ya sikoyo ningo oloba nanga oyo oloba na ngai te omasikana makelele omoni babiloko nga na boyo na vie mpo oloba trop oloba loko atiako mwa mobali alobaka te mwa mobali alukaka nde mbongo ezalaka bongo mwasi so aliso mobali te nga omomona badefo na ye oyebi yango te ntango na ndo oloba bongo abandakala oloba yango te pwani ntango olinga susu nde omomona badefo ke na oloba yango atiako olobaloba boyeko nayoka banose eza normal maloba na ngai leloko mopesa onose c'est normal yebisanga ndelo obengeli ngai nasima nzela nakende ok nga nasi naboyaki na ngai oyo nenga nasa vi na nga mais ti jour onayaka oboya yo nzoka nde nazalaki deja na yo na kati ya nzoto na nga na miyebaki te nayo tosala bafièvre awa naka hôpital esali ke naza na nini oza na nga na yo naza na yo na kati na nga oza na nga na kati na yo c'est-à-dire est-ce que nde na oloba boye oza na problème na motu omilobe clair oza clair te quand tu dis koza na nga boso na zemi naza na naza na yo na kati na nga mpo mwana aza na kati aza mwana na yo nasini ebarata te yebisanga olingo oloba ni ya yo te esali combien de mois yebiki moto aza bamoyen te ondimozo aza mindenge te yebisanga na ebongo to nga na tokendaka na mouvement du corps ozoyoka bilenge oyebaki te son nango oza nde na ide tozongana parce que nga naza na nga na ntina ozongana na oto mar yebisanga una longola zemi naye koinforme yo mpo yo nde motu tozalanga eza mbali bosongana tosa mouvement du corps oponika ya toko nde fozoze mouvement du corps tosalasala na biso mpe tosala ozwa zemi te ndenge nika ya toko nde fozoze nga siko na otuna pourquoi yo tinga zemi vi na ngai pourquoi ngo compliquer vie ya moto momo bike moto za basol siko ya vie ne mo na ko kyango te ebo mukola suka ata na oyebisa okenda na moma mabe nazoyebisa yo moma oyo te osomeli nga mpe kisi te nameli mpe kisi te Omar nazongeli yo mpo owana eloko te so nayaki na mobali mosusu yayaki zema mobali mosusu na nga yebisanga ka verité olingi ondimi yango to ondimi te te yebisanga yo moto ozoyebisanga nga sikoyo na wabiso verité yo moto obi oza na nga na kati natuni yo ondimi nga te omeyebisanga kasi te naza na yo na kati ya nzoto na ozotuna ondimi yango to ondimi yango te so ndimi yango toyebisanga Nicole na ndimi yango te nake na longoli yango olobi yo olobi yango me nga sikoyo naamona solution nini na opesa yo te nazozela réponse naza réponse te na réponse te sikoyo loko oza na réponse te nga natika na zemi oyo lukelanga mbona longola zemi kasi nalongola zemi na vi na nga nga mpe nao nalongola te yaya moko ya quartier na biso ayebisi nga omema nga na hôpital mo basala nga critage ye mutu atiaki yango ye atiaki yango mpa memo kilaza moto ane te sikoyo yo otiaki yango sikoyo ntango otia yango ozoloba mpe lorti natiaki yango na conscience nayebaki ezotama te yango wana yo oyebi bakalkile na nga te yo moto opesanga bakalkile yo moto opesaka don osalaki yango na nko mpo yo oyebaki na okende na oboya yo obike te tika na tike na eloko moko boye na vi na ye bongo nde mpo kalkile na nga nyonso ya baregle na nga ya bamwana na nga nyonso toyaka na maboko no tazongisela nga na bakalkile na nga tezongisela nga bakalkile na nga zongisela nga bakalkile na nga na omenaso zongisela nga bakalkile na nga nakokata omoninga nalingi na nga koyoka kokutana na yo na babare boye te awa tobanda ovanda nga na yo tokutana awa ntango nazoya kokutana no na bare eyebimaka ndeti nga na toya mwasi na mobali yake mpa na biso so oza mposa na nga oye mpa na biso opesi nga donc nakuna ntina mpe oya te donc nga na otuka suka ngo oyo opesanga ka eloko oyo na nga na mposa
normal. Oni. Naquele hôpital, on a $50. Na bakisi, na critère, ça $50. Yo peut s'en $50 pour na ça non ni. Là ça non le mazé. Type ça ngale ça non le mazé. Oh, bon ma kansa bondo ki boy. C'est quoi ça cette histoire au mazé? Ah bah ça 50 na critère nani. Non mi kiré. Connais-tu ça critère? J'en suis conscient, on comprend que tu as un problème. Je me suis battu en tant qu'un homme. Là, on a choisi. Nandimina s'est sacrifié dans l'anza. Mais si je suis banana 1 kilo, je suis moi 10, je suis sérieux, je suis pampers, je suis 5, je suis mis poudre, si je suis un coca, je suis beaucoup, je suis un sala, sali, tout le temps accouchement. Obi ko ana soni te. Wana soni te. Yo kasi ngane na vandia. Robota na mutu kwa yo. Na robota na mutu aza irresponsable te. O ayebi ko lukate. Donc na ko bota no te. Ngana $50 non sana. Na etelinga te. Nani lukang? Etelinga te Omar. Etelinga ite. Ngana na poso bakisela ngambongo na longola zemi. Ngana na poso bota na yote parce que na lingi yote donc na ko vane loko no na libumuté parce que vina ngamo bana bando zakana bakanda vina ngamo bana bando zakana bakanda ole na baby sa vina nga ole ke na baby sa vina nga Omar luke na nga solution ou bien kotisa misapi na katawa bouger kuna bimisango onime ke no pesa $50 no yebine na zela longola ze na bota elongwati sema kila nezanga elongwati soki pe nzoto yo semas na yo eza yo wande elongwati zembe eza yo mais ko ngane na za posa ya eloko eza kata libumo te eza bata omone eloko eza kata libumo na lingi yango te polo kwa na lingi osu na vi na ngate na koza ta ne eloko no mona kata nzoto na ngate parce que so na eloko moko ya yo na kata nzoto na nga nazo mona ndeti ma Omar, omone te hotel ma toke na hôpital toke na ngana hôpital okendeti donc santé pesa nazo bate alongola zemi yango tondingi mwana na ngai ebaka tata nalandi yo mpenza na molai nyonso kasi nayoki mpasi alongola jemi te. Ah bon? Abota mona mosi gadis. Abota mosi? Mona mosi. Na moni sika komona yo mona wana jwande yo. Ajwane bakata te na njoto na afizoromi na ye mona na yo. Kasi mona mosi. Mona mosi, mona sakoli, mona mosi kitoko. Obempo na mpasi tengai kuna zana makokite. Namona ye. Komona ye zana likambote kasi yako ajwa musala. Ngai na sali boye tata na ngai bakate sika kenda ngai na yebite. E bakata ajwa jemi wana abende ngai yo lobite bobenda na kana yempo alongola. Ngai ya wampe na Sibire. Na jemi okomona avandi na merani nyempo jemi oyo erongba. Ayo mono yo kate mpo na kobima. Mpe mwana lokola seka makina libumu. Te aye kobota. Mokolo bakata abota. Obe mokola boya komesa mwana libera. Te lelo mwana jo kola kana oyo bino batalo poto bolo baka 16. Azo kola kana 16. Azana musala mpe pasa aju. Tanga zaki koteka kawa. Liboso alopanga wajo teka kama biloko na yende ma musika. Akoma obe abimintongo. Akei musala. Wapi? Tango mususu mpe mwa mikomi bale na yebi pasa jo sate. Robato kenda wa na kwe. Esika zaki koteka kaba di na yeba za wana. Tosala yango. Na koyeba kasi na ndaka ya moto. Na yebi te.
njamba jo mona ngai tata na bombi yote kasi na yebite wana to pe ko dira na poko ato pe ndenge nini na sola na bato ya libanda so ba ki ko dirigenga na lukande na koma kuna to kai nanu na kisa yo ba nango to pe to tuna bongo toke tata yebite na ndi yo mpenja na mulai kasi yo ngano zana ni mona na ngai nde motaza moto mabe. C'est ça la vie, c'est ça la vie. Quand des gars disent ça, ça tata boy. Natasha, obi kitu ubando bisama kama mwana wile na nundi mate. Na sololi na mwana oya mwasi osoki ya yida te. Pio asali kama susu. Aïda ya awa azo bisanga mama il paraît que yo kuma ko pekisa lamba kate akota cuisine te abiaza riva na ota zambanda nga boza bambanda te na bise boza bambanda te kokenda suna ndako mwana na ngate mwana na kizenga na sali matanga wa do ye ayi ko bisanga puna pekisa yo ko pekisa ka ete at yo tika ye alambela ka pero aya ko bungisa ndaku aya ko sama misu ya salaka. Mais na kovana na miso ki mukolo na mayelo nga na zana weke bomoto mwana nga Aïda na suka yiko na kokotisa ke suna ndaku te kokotisa Aïda wana na ndaku te puis telemena mobali no akenda sukoli pe ba Aïda wana te po na munye ezan likambo mususu so le kana sese na bite ke baza mosa mobali mais na munye moi likambo mo bozo leka mobali na yo na mwana wana mais na lobite ke baza mosa mobali ndengo yo lingo kanisela ngo. Mais na omona ka clarté. Na moni ka clarté. Mobali na yo ozumuloba likambo ezoleka na entre Pierrot na Aïda. Osali zo. On dit que moi na bato wana Aïda za pena na problème te. C'est comme si mobali na yo ndi azana moi problème mo bome. Na za no sir nango te na kanisa na. Na yibite po ata yo moko. Mwana wana bi Pierrot amelaka tikuna akena kolia kuna makamisa sala akuna. Pierrot abenga ke nazo ya kolia. Ya ke kolia kuna siko na rapport nini bazama sambate baba ndeko te ata ko kimona quartier ngo natunya Aïda apa ne Pierrot yaka kolia ndimo saila ke wasala ko nini o te yaka kolia ba nini sus o melarati natunya asika sa simona nzoto o simara na nzoto te ka kolia donc c'est que bazama mo sambate te mais loko Pierrot na yo akanga makala mwana wana wande siko yo fo na na raisonner bien côté wana ndé na munya mpendeza clarté na limbi na ko kota muzindo na ngote po ta musu yo za mto shosho koma wa mama bona côté osilanga ndé na boy maile komo osilanga peki saka ka mwana wana juste là na mona pe loko a Pierrot makamba na yebité ngala au début ngala ndimena nga Aïda po Aïda elle est tellement idiote que aza pas zo ba te ngala mona ke a ndenge zo zo ngwana te aza zo bate mwana nazalo kwa maile nende basale laka pour makambo la petite evanja zo bananga zo ke makambo mwana zolo makambo mutu na ye salaka c'est comme si bazo ka maile na ye bazo salela Pierrot zo pese ba fe faire wana parce que ngana ebise Pierrot Aïda ko ba wazolo ba anezo bazo ba akizengi oui mais Pierrot Aïda zo continue ko lobela kaka makambo yo ata na miso abatu Aïda abenga ngambanda na 8 ans na sola na papa bapi okono sona e yope comme miti papa non mais maman aliro makambo ezokende bilo musu ezalaka toke nango bongo c'est son bon en blaguant toto seka Aïda azana accès à ba pièce ne sotandako pour nga moi je me dis que Aïda okokotane partout ça lelo kamonyo ko sala ya ona oloba na yo tika ya vanda yo atakende mobali na yo mwana wana zalo ko bazo sala nde mutu na ye et ça zo comprendre ngai oko lobelo ko pona Aïda te ngala prefer nga Aïda na kome ko zelo kwa ndeko asane musala lamba na ye po lamba ka bien ngala lera bilo kwa Aïda mais so ezoko matinda niveau oyo mama ngala mona makambo eke mabe na bona ngana memango ala va vite na memango sondeni yango Aïda kozana aksi akoma ti pa na yo aloba kwa na faute Aïda pona nini mama yo zo kondana Aïda pona nini na faute na yo lobande na mbali na yo lobande na mbali muto pesa ke fefa na kati ndako na binisa na Pierrot no yo attaquer de Pierrot mwana na aza pe na niveau na yo te pour que ne ko bana ko kangele bon ko le so ne pa na bango ana niveau na yo te
Hein? Mais il va na mobile na yo nde yebi sande mobile na yo. Tika mo mwana na vanda na ye. Ngala sona mwana bataza na pena na problème. Te problème c'est pas mobile na yo. Moi ça la problème ti maman. Ah longa kuno za sobo pe. Moi ça la problème ti donc Aïda si je comprends bien maman yo comment osa pe par Aïda. Na sona nga par Aïda te. Oza mu comprendre makamini mama linga loba. Na mo yipo comme on yo Aïda mo kaka. Na mo pleurer bébé sibino nyoso. Tala. Na lingo loba mingi te. Oza mwana mkete osokoli. Natasha luka solution. Eza mambo couple na yo za mambo libala na yo. Nga na yo kota kuna na kati te. Nanga ko intervenir sinon moi ke likambo yo kokite. Nenga mama na yo na yo ko intervenir. Luka solution. Oyoki. Eza libala na yo. Eza ndako na yo puis eza mobali na yo. Okotikele Aïda te. Luka nde solution. N'a pas su confiance à 100%. Donc, je pense juste que ça la mokande de mokanaki. Et sur ça là le plus vite possible, ça va vraiment me dégager. Pour Nazawa, j'ai encore tout ça dans ma tête. Il faut au salamo, navanaki, nanakinete. Donc je te fais confiance parce que tu vas pessinga yo, même si il faut la personne confiance. Au salama kamna sans trace. Alors s'il te plaît, sur au salamo le plus vite possible et dégager. Madame, ne t'en fais pas. Je te confirme, Zah de Jacquimia. Ok? C'est mon boulot.